Balanzi mbote na bino banso sika bozwami mbote na boyo bazwi bongo libaku ya kolanda biso o mokolo mwa lelo mbote na baye banso bazwami bongo nzela masini wapi esika toko mona bongo papa Jasmin Mbimba Jasmin esika mosusu toko mona le webmaster papa Noé yayo yango wana balobiki Salome Banda
musala ngo gu papa noe okiango elenge ezalaka ndenge wana mpo balobi koyeba mosala esalaka mowa monyango bongo soki oyebi mosala te senga balakisa yo koyoka likunya te mpo oyo ya yo ezali ya yo oyo ya baninga ezali ya baninga boye te mama Ivete kokopesanga amena kitoko mpo ezalaka ndenge wana soko moto azali na posa ya kokoma moto kati ya bato esengelaka na moto ayekola topesi mbote mingi epai ya papa René Mikobi de tous les temps oyo asungaka te tozala oyo asungaka te ata soki ezangi ye asalaka bongo ba miracle na ye po ezala mama Vikinga Fani topesi yo mbote bele esika ozali po tokoyeba te pema ya ofele oyo nzambe na mawana ye ekokomela yo na baibaso bazingi yo esika yo ozali toyebi ete papa Lazare Mbulu oyo alandaka biso tango nyonso oyo asungaka biso tango nyonso po kolanda ezali nango likambo penza ya mabe te kasi kosunga lokola ba mama Ivete Koko lokola ba papa Izogar isinga mbale ezali na ndenge mosusu kozala wana na tango ya libondeli na tango ya liso ye kotala moninga na yango lokola Vikinga Fani ezaka malamu pe mingi koleka lelo nayoki balobi te bato ya lopoto balobi bonane yango ekokende kino le 31 janvier wana biso totombeli lisusu boyo bazwaki libaku ya kosola na biso te munana na bango tika te oyo tokoti sika ezala bongo tozwaka kaka mikano boyo bamelaka likayo koyoka ngai mbulu oyo penza nakomela lisusu likaya te kasi koloba eza mabe te kosalela nde eleki malamu mingi bongo mikano miso oyo bandeko bazwaki pona 2023 totika ngo na maboko ya kolopema po yo koki koloba te olingi yo koki koloba te omoni kasi oyo atrasaka vi ya moto oyo ayebaki yo liboso te yo ya tikela ye mosala wana tikela ye gestion wana yango biso tolingi tosolola nanu na likambo yango babengaka res publica la chose publique la république nde yango wana res publica ezotambola ndenge nini pasi pe mawa bato bazali na mayaka kasi bazangi kingo ya kolata yango bato bazali na kingo ya kitoko oyo tolobaka kingo mwambi kasi bazangi mayaka ya kolatela yango ezalaka nde tolingi tosola moke mama moko aleli alobi babimisi elongi na ngai lokola taba bakangisinga na monoko o masini oyo uti wapi tolingi tomituna nzambe atako basilikaka ya solo yoka mawako kando yoka ngela biso ya nani kaka ndenge bandeko balobaka oyo tokufela bapresident misatu basukola biso te nde yango libabe elandaka biso ya solo penza eboko ekolanda biso ti wapi te tokufela Kasavubu tokufela Mobutu tokufela Muze te malula na mosengo baza bapresident te nako bapresident ya mboka yo bakisi wana papa Jasmin moto ako bakisa lobi o malula pe na mosengo ifale basukola biso wana ekosimba te po bango nyonso baki ba congolais nyonso ba katolike te nakelo babandeko balobi tokufeli ba president misato donc Kasavubu Mobutu nani tata suka Muze basukoli biso te bongo libabe elandaka biso bongo ekolanda biso ti wapi tozali ekolo ya yambo bakufela tozali ekolo ya yambo bakufela ngambango ya nini bandiko oyo batiaka masinyo yako bimisa bato na bakarte oyo euti koleka oyo yaki kutu en couleur mwa moke okomiluka ti omiyebi oyo penza ndeko moko alobaki eloko moko nasepelaki nango mingi te kasi alobi mami miyo loba kaka ngai nalobi kaka alobi mwa avantage nango moke ezali te bandundu bakomi na bango bato mwindo mais oui bongo sima masini ezali na foti masini ezali na foti
tokosolola na mopena biso ya mokolo ya lelo. Webmaster esika ozali bongo na mboka Francia, tikate maboko esa mosala. Papa Félix Boete, papa mbemba na nzela ya masini, tokana no mwalo yemboyo esika tokopesa kiti epai ya mopena biso ya mokolo ya lelo.
105.4 FM Radio Panique Africa Lande Click to ebisa kibino tembula sika makambo pe ya sika. Na makambo ya sika tolobi ndenge wana te esengeli na bino koyeba te Mama Mimi TV esi eye. Mama Ivete Koko. Soko vandio ngai emission yango elekaki elengi na landaki te na kosuka ndenge nini yo beta kaka Mama Mimi TV. Okomona ngo be émission ezali wana makambo nyonso toko sala pe soko tomoni te émission eleki elengi ndenge bandeko balandi basengaka bokoki koyoka na studio awa tokati kasi toko koba kaka lisolo na biso na Mama Mimi TV ezali wana po na bino bosengaka biso mingi bolelaki mingi o bolingi ndenge nini tozaka na tango mokuse na Radio Panique tokokaka kosisa masolo te makambo nyonso tozaka nango akoloba tolobaka te tosala ndenge nini yango wana bandeko yo bapesi mayele wana bazali bongo bandeko ya mboka soko balingi tokopesa detail na makambo o bango basi basala to bazosala oyo bakoluka bayeba ba Google Map na Kongo ekotambola ndenge nini bandeko wana batie maboko yango tosengi te boyo banso balingi bongo kolandaka ba émission ya Mama Mimi TV bazala wana po na kotia maboko boyebi bino moko makambo wana esengaka totia maboko Congolais soko lobika katia maboko ya tiende motema mabe nayebi te soko ezalaka na bajeno soko ezalaka kaka na bo moninga lobitia maboko yo lotia maboko otie motema mabe ezalaka kokamwe lelo liko na mesa to yambi bongo Papa Augustin ye azali bongo mwana mboka analyste politique azalaka penza très actif na kati ya likambo yango yango tolingaka mingi kosola pe na ye koyoka ba analyse ye azosala po bomoni ba analyse otosaka na ba matanga na otosaka na ba feti po lelo koko kamwe bato ba ke feti babosani te ba ye mwana kuli babosani te ba ye bato babali bandaka na bango kofinga ta polo bafingi ta polo basisi bakoti na yana nyoyo me toyei eloko mosusu yango wana soko bato ba kosala ba analyse toyoka kape nano bongo soko tolingi tokoma ba spécialiste na politique tozala kanali toyi Papa Augustin mbote na yo mbote Mama Mimi et puis mbote na ba auditeur nyonso surtout ya Radio Panique surtout na télévision Mama Mimi TV lelo tolingi to tala nano to uti wapi biso na kati ya Congo to silisi mbula kasi to silisi pe mo étape politique na biso oye koma kolalisa biso na liso moko pongi te olingi oyeba mbulo ebetaki kuna ememi lisusu bananyo olingi oyeba ba carte d'électeur yango eyesika ekobimisa bato lokwa mamo elongi mamoyo ngombe bakangi monoko na singa oza na posa ya koyeba biso toleki étape moko nayebite eza 40e république na biso wana 5e hein? Nakanisi Kasavubu Mobutu et puis Laurent et puis Kabila Moussousou et puis Fachi toza na 5e république mais Mobutu pe à un moment donné parti unique et Kendeki et yaki pe na moi na kati ya Mobutu il y avait comme si il y avait une 2e république to tia kaka na ba bilongia ba président otomoni donc to komi na 5e président soko to lobito zolango bongo pona ipsaka bino bosunga kanga mwa biki mokuse papa tai mokuse biki mokuse tjelanga bilongia ba président kaka pona yeba te to komi na 5e république so liboso Kasavubu après Kasavubu et Mobutu après Mobutu nani Kabila Kanambe si vous Kabila Musée et après Musée Kanambe Kabila Joseph oui wana yo après Kanambe et Kabila Joseph après Kabila Joseph Chilombo yango wana donc au rejoindre ngai Kabila Joseph parce que oui tout le babongo kolongwa sikoto ko sala kola mwa ndambu ya bilan na ebite sokoto mwa ndambu ya tour po sokoto lobito landa logique oyo république na biso ekotambola ndeko Félix Chilombo akomi na suka presque ya mandat na yepo kala mingi te ba élection ekosalama kasi kolongwa Kabila Joseph kokoma na ndeko Félix Chilombo transition esalamaki pacifiquement c'est ça mobulo ebimite na mboka
ndeko Kabila azwi molongi ezalaki bongo ndeko Chilombo akamati pouvoir apesi ye. Yo soko balobi yo décortiquer transition pacifique wana lecture na yo ekozala nini? Merci beaucoup maman. Tozo kende omoni l'air basali, l'air Kabila lobio, voilà, transition, mokili mobimba. Nous avons inventé la roue. Biso to yebi ke élection de mutu et sanctionnaka pouvoir oye wutaki ko kozala et puis pouvoir oye zakoya. Biso to sali table rase, to bimisi, to inventé roue, transition pacifique entre Kabila nanani na Chilombo. Moko to sepeli. Peut-être et vous allez bien. Mais est-ce que ezalaki faute to ezalaki erreur? Mais est-il que to moni na suite la suite et pesi biso que ezalaki faute te mais ezalaki erreur munene. Pourquoi nazolo erreur munene à partir ya analyse nangai à partir ya makambo ndenge Kabila memaki makambo ba brassage ba makambo belebele et Chilombo aye kozwa transition ko banda babanda ki ti lelo yo na suka ne tozwaka ka exemple moko pona koloba bamiyibi babandaki koyiba na tango ya Kabila fils banda babanda koyiba ti Kabila sisi manda na ye Moyibi ezo continuer. Il n'y a eu aucun projet d'envergure na mboka wana. Et le komokote totali tolobi Chilombo aye. Chilombo aye, première opération braquage ya Banque nationale. Moyibi e bandi ko banda wana ti lelo toza ko continuer. Moyibi ezaka ko continuer. Alors bon sikoyo soki balobi o botika nanu, botala nanu, mais tokotala nini? To analyser makambo ndenge za kokende. Moyibi bandaki ti azui pouvoir ti leloyo. Exemple kaka one exemple moko bozwa makambo ya université. Oh ba mususu balobi 40 millions, yé moko na cabinet na ya lobi non za 40 millions te, eza 17 millions. Mais que ça soit 2 millions, que ça soit 3 millions, que ça soit même 500 000, que ça soit même 10 000, na niveau ya l'État, na mbongo ya peuple, yo lobi awa nini eloko ya République. Ezali mbongo na bango te, ezali mbongo qui engage tout le peuple congolais et qui y wapi. Omoni. Donc on peut répondre sur la question à Liboso, transition politique et salamaki qui ezali pacifique, o biso to betele ki yango maboko to lobia mwana mboka ye ezali ya kitoko te. Alors nayoki nzembo ye oyo papa ati awa ba doubler. Ben est-ce que mbalo yo ba doubler sous peuple? Papa Jasmin membo luki makambo. Donc nzembo wana yo cheke ya kindembo akela. Doubler. Mais kasi papa, soko atal tolobaka soko mabe ezali. Tolukaka petango pumsusu malamu isike ezali. Yo ndenge bitumba ebimate po bato mingi baki kobanga toloba bosolo te soko Kabila tiki bokonzi feu sang et kozala couler na kisasa loko ate fleuve moko est débordé. Et ça quand yo sengote te mobulu bitumba wana nyonso bato baki kozela ebimi nango te. Mais maman Mimi, moi côté positif ya likambo yango tout ça a été orchestré. Tout ça a été orchestré. Mutasala ka propagande. Asala kanini. Soki bo votenga boko mona boy boko sala boy soki na sali transition politique omoni ndengo zolo bana makila ekotanga te, mais tout ça a été bien préparé à l'avance. C'est le projet qui a été vendu aux Congolais. Ba tekili biso yango boyebi transition politique soki lokole salami boye makila ekotanga te et le peuple oyo bazalaki na pasi. Bato bazalaki kobanga effectivement bayebi na bango makambute bango mais to adhérer. Or c'est le piège qui fait que bokeko kwe na mutambo wana. À un moment donné, je pense que mboka na biso ba oyo baza acteur politique o baza sikoyo na kofinga te mais na ko loba boye ba ko kite pour na ko diriger mboka wana. Omoni bango ba incompétent bas mais maman tozo ke ba chapitre ebele. Cardinal Malula ngani. Cardinal Mosengo atikela ki biso expression moko pona bango. Banani alobaki ba dégager. Abenga ki ba batu banani. Ba médiocre.
nakoloba mingi te mutu lokola Mosengo exégète ya mboka asimbi conférence nationale souveraine na tango ya président na tango ya maréchal alobi na bango baza ba médiocre. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les médiocres? Wana eza interrogation ezali analyse moko na lobite eza subjective hein? Na zui nangaka ka plan moko transition pacifique ce qu'ils ont promu et puis nazotala ndenge makambo eza kokende eloko moko malonga nga na moni état ezate n'importe qui prend la parole bamususu balobi na ba réseaux sociaux tozoloba balobi pouvoir eza ya biso baluba bino ba swahili bokanga munoko bino ba intel bokanga munoko bongo sikoyo bino baluba boko ko voter Fachiye moko pour gouverner mboka wana. Obengi bandeko ba incompétent pona yo transition wana ezalaki lokola bato basa préparaki eloko moko olingelo bate même pouvoir pe aki préparer te koleka na moto boye moto wana zuite pona yo eloko moko ya malonga esalamaki dans les règles. Pona ngai tout était déjà boutiqué d'avance. La preuve bisoto yebaki awa en extérieur, celui qui a gagné c'était Fayulu. Voyez. Et il y a eu la tractation, personne n'oublie Babiloko wana, la vérité des urnes. Nyoso tout les kaki. Bon, et moi, j'ai des témoignages oyo, soko bimisi komba batu, bakeno koluka moi pauvre muta batu, bakeno koluka ye baba sili na mutu. Il y a des bulletins de vote dans certaines zones qui n'ont jamais été dépouillés. Oui, Fayulu, Tshisekedi. Chilombo. Alors, comment est-ce qu'il a été promu alors que sa circonscription Moko, il y a plus de 2 millions. 2 millions, ça peut changer la donne. Qui n'ont jamais été dépouillés. Maintenant, Bakoki a objecté en disant, qu'est-ce qui te dit que n'a bulletin on a 2 millions qui n'ont pas été ni dépouillés, que Fachi a quoi gagné. Mais tout le monde sait que Fachi a gagné à quitter. Et nous surtout on est nini ba secret à polichinelle. Mais surtout yebi que eloko wana a été boutiqué d'avance pour ne pas citer ba combat batu l'air nani oyo l'ancien ya UDPS l'air alobaki que bozo luka dauphin ya Kabila na nini na Mobaki les bozo luka dauphin ya Kabila na nini na nini awa dauphin ya Kabila za en opposition. On l'a pas pris au sérieux. Est-ce que les loyaux qui bossali analyse critique y a parole wana Mobaki a inventé des histoires. Il a dit n'importe quoi. Non, il faut que yeba et sika tokomi. Si nous avons échoué, il faut qu'on dise que nous avons échoué to memamboka autrement. Hein, il faut pas que le bakaka ndenge langage ya quotidien zali ba fanakwit. Hein? Non, mboka wana est tellement important pour na biso moko, pour tous en mboka mususu te. On n'en a qu'un seul. Et alors, nous ne pouvons pas nous permettre à kolobake bafana kwiti n'importe qui aye à lobby o yaye à lobby o yaye à lobby yaye avimbisi mapeka avimbisi mutu. Non, mbokeza ya mutu mokote eza ya biso nyoso tu. Alors, ceux qui ont échoué au kokite zala na humilité ya koloba na mekaki mais na monike na kokite bamsusu bazwa ebonga batambusa mboka makambo ezebele ya koloba. Hein? Bon, wana ezali pour na makambo ya transition. Ba détournement to lobby. Eza ko continuer. Il n'y a aucun projet oyebimi na mabele depuis Mobutu Sala tozoyo kafali abeti na nini na martyr. Mais depuis Kabila 23 ans Bakissa 4 ans ya nani ya Fachi oya lobaki que d'ici la fin de mon mandat je vais faire le Congo l'Allemagne du Congo, l'Allemagne de l'Europe. On attend toujours Etikalimbula Moko. On attend toujours l'Allemagne. Est-ce que ba Congolais ba yebi que l'Allemagne c'est la plus grande puissance économique européenne? Sans l'Allemagne, il n'y a rien qui tourne. Awa, ne repos tovandi.
ye alobi akosala mboka na biso ya bongo. Non, il faut que yeba soki eloko eza mabe bolobi ke eloko eza mabe, soki eloko eza malamu bolobi ke eloko eza malamu. nayokaki yo olobi te classe politique oyo nyonso ezali wana il faut konettoye yango mpo na yo na bato wana nyonso ata motu moko ya malonga azali te bapoliticien politique mpo ya politique bapoliticien congolais mpo na yo bazali bato oyo il faut korenouveler classe politique congolaise to esengeli baoyo toyebi bango oyo tozali pe na confiance na bango tokoki pe renouveler confiance na biso basa mosala eloko nini ekodéranger yo na classe politique wana napesi yo kombo Moïse Katumbi asali yo nini te ngai nalobi soki nabi Moïse Katumbi n'a jamais dirigé, hein? Moïse Katumbi n'a jamais dirigé. Il a il a Zouaki Batou ensemble, il a fait partie il y a gouvernement wana. Enfin, pas lui, mais Batou Bazako dirigé. Mais lorsque je parle de la classe politique, il n'y a pas des hommes politiques. Au Baza Penza, Ndenge Balobaka, nous avons des hommes politiques intègres. Bazali, quelques-uns. Pour le moment, na yokite ke ba fomenter un coup pour na fayulu pour na kolobake, ayiba kimbongo, asala kiboye, pour le moment na yebite. Pour nan babimicité. Parce que à la veille des élections, on est capable de tout. Moïse Katumbi a été dans les affaires. Moi, j'ai dit toujours, boye, les Kambwa Moïse Katumbi, oh Aza Zambien, oh Aza Togolais, oh Aza Boyebo. Parce qu'il a choisi, en âme et conscience, Yakokuma Congolais. Parce qu'il a choisi, en âme et conscience, Akomi Congolais. Et que les autorités en place, juridiques ou autres, bah, pessier passeport congolais. Alors, Sukoyo Bisso, État Nabiso, quelles sont les lois qui cadrent que Moutou Yazali des nationalités, des pères et des mères étrangères, Akokiko Simba, Akokiko Zala, na poste Boété, Akokiko Souka par exemple, commissaire de zone. Bozana Yango? Tous les étrangers, je ne prends pas parti pour Naye, mais je dis, Bota la faiblesse Yéta Nabiso et Sika Ezali. Tous les étrangers d'origine étrangère, les Bayaka Nambo Kanabiso, ils n'acceptent pas d'autres postes. Ceux qui basent miroiter bas poste, ils ne visent que la magistrature suprême. Étonnant, non? Pourquoi? Parce que tous en a étaté. Nana Zalaki wana l'air Mobutu Akei. C'est Kabila. Voyez? Toutes ces choses-là, ceux qui sont dans le biba politiciens congolais, ba oyo bazalaki ko entourer Kabila, c'était des qui? On précise que pour toi na Kabila mi balé Kabila fils, tout ba o ba entourer ki Kabila fils. Pour bato ba entourer ki Kabila père, ba Kabila les a dégagés poliment. Atike ki bango ba kufana na ki vieillesse na bango to na moi pauvreté na bango quelques-uns oyo ya bendaki. Bon, bango wana ba pur congolais, bazalaki. Bango nyon surtout, je dirais de qu'est-ce que le koso ya mbongo, hein, il y a succès, il y a opportunisme. Bazaki na notion à l'état te. So balingaki ko protéger l'état, balingaki ko constitution. Ta la constitution. Nous avons des intellectuels congolais. On ne peut pas nous dire que nous sommes en 1950-55 au ben intellectuels congolais bazaya koluka. Non. Comment? Bango bayebaki bazalaki na état na maboko. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Constitution makamba malonge zate. Bétranger au bazalaki na bango ba influencer bango na mboka na bango. Et bango bakoti na bango eloba fachi bakoti na bango na COP. Natunaki yo Katumbi olobi nanga yo olobi nanga bongo Matata Mponyo. Oh, Matata Mponyo a des dossiers. Il faut que le balika mondenge zali. Matata Mponyo, Moïse Katumbi, Moïse Katumbi a dirigé ministre nae bazaki na gouvernement. Donc, d'une manière ou d'une autre, il encaisse, il en prend une certaine responsabilité. Matata Mponyo a dirigé Natango ya Kabila fils. Bon, sikoyo. Batouana nyon surtout non pas ndenge tobengaka na français la reddition des comptes. Mutu moka tuni bango yo o géraki ministère tel budget zalaki ya boy mbonge kende ki boy salaki boy reddition de comptes salamité à cause il y a transition soi-disant pacifique
il y a des dossiers qui ont été cachés. Moyen bossa la reddition des comptes des athées. Ce qu'on a rendu au malabo lingelo banakati ya transition tolobaki pacifique, ba accord, ba désaccord, ba lien, ba sur lien et salamaki po bokonzi wana ezala entre guillemets pacifique. Mais ba accord, il y a toutes sortes. Il y a tout, c'est un panier à crabe au Tiloboko, boîte de Pandore. Au Tiloboko, panier à crabe au Tiloboko ba suyo, yebite nani a suyo. Est-ce qu'ils allaient crabe, est-ce qu'ils allaient nyoka, c'est un panier à crabe. Alors tout ça il faut ce qui basalaki na kibo moto ndenge ba kosaki biso oh voilà transition pacifique. Ah bon ça va matata ponyo vandawa yo gera kibo kingani tel vandawa yo gera kibo kingani tel vandawa yo gera kibo ndenge balobaka commission ya vérité et réconciliation bino bosala kibo bobebisa kibo bongisi awa bosali bo sikoyo tusimba mboka na biso na maboko tokende nango mais tongeki tozala sur na problème ote tozana problème monene lelo likambo etalaki mbongo oyo na mama oyo atekaka mwa kwanga na ye na coin ya balabala azalaki touché likambo ya ram aussi osomba téléphone babibiseli o taxe moko boye explication nango ekosala tellement mutu pasi ofuti kaka parce que oza kutu ata na temps ya koloba te na kofuta te po bakozwa ngo na source lelo oyo mbongo wana balobi esengelaki etonga baetelo minene wapi kaka na mboka ya mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka le pauvre akomi kuna bakolakisa eloko babengaka nini mabende moko esi erouillé ntango erouillé elakisi evandi wana kala enokeli mbula emoni pasi donc esali mosala te yo ntango oyoki makambo wana okanisi nini bakoseli lisusu mokonzi eloko nini eleki po toko wana ezali na kati ya mabele ya mokonzi babangi ye ata kobanga te. Est-ce que babangaka ye wana yo mutotu te oyo azali na yano azongisi est-ce que babangaka ye ye moko ye mokonzi yo oyebi ke et ce sont des gangsters ya keneki ko signer na bango bako banani wana biso bako ya signer ki na batu wana ngo banani biso pe toyebaka bango te batu mama Yvette nga na yebi kaka baki koloba un père akobanga te kasi akobangisa mama Vikinga fani nakosi bongo ba gangster ngo ba mais banani bato ba Kabila o ya kena signer na bango bako Kabila se atika ki bokonzi apesi ye mais apesi quels sont les ministres qui ont gouverné presque dans les les 6 premiers mandats les 6 premiers magistratures naïe c'était avec les gens de qui gouvernement ya nani ya zalaki lokola moi suki moko na kati ya soupe la soupe était bien organisée na kati ya batu na ya Kabila. Ce n'est que par après ya bani ko sala ba réforme o ya chaise musicale o ya longwe o ya keibo to le balikambo ya juge yani akufi na epamba akeika ka pamba bo na busoto ya saleté ya makamizanga tina. Non, c'est pour dire que maman l'air ya sali apesi mbongo batonga université na mboka ya province na ye d'origine. Ezamabete. Bongo, il n'y a aucune commission à créer qui commission te oyo. Pourquoi bambongo ngwe bimara kaka 40 millions bimi d'un coup et pas yowa bibino bomonango biso awa tozana Belgique mama yo soko sombi olobi okyo senga crédit na banque olobi na yeko na bongisa ndako bakoloba na yo bon premier tranche ya mbongo ekoya boye après au soit inspecteur yanini soko soit qui na fond du logement le na kotinda mutu nanga aroya kotala ben oui première tranche ba travaux o ya salaki et monani allez boba kisaye deuxième tranche o ya biso kaka 40 millions bimimba la moko bomoni pe loko moko te ati yake ko sutuka bongo kalawana cahier de charges oyo ya entreprise wana salaki abi les 6 premiers mois to komi na niveau oyo les 8 premiers mois to komi na niveau oyo ya zalaki na équipe na ye kaka ba topin baza ko kozwa basi oyo ya kenaki kozala parena mwasi na ye ba détourner bambongo kaka boy. Non, ce n'est pas sérieux au sommet de l'État
Ce n'est pas sérieux. balinga ki quand même se rattraper na likambo ya ram po boganga ki mokili mobimba mbongo ya ram ba yibi biso metango balingi batia na mosala foti ya leta ifa na eloko wana mais ba ministère ezalaka pona ko superviser misala pona nini totia ka nyonso na moto ya leta ya mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka azali, le problème c'est que ya yebarane makambute. C'est ça le problème. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Si il n'est jamais au courant, tout le monde sait que dans toutes les républiques, surtout le gouvernement Mboka, le premier informé Namboka, c'est lui. C'est lui qui doit être informé. C'est-à-dire, ou bien, Bolobi ke nyo surtout anezali pamba boubaleye ango d'un revers de la main, Bolobi, yé pas un kinakati. C'est une manière de se dédouaner. Comment yo oza mokonzi makambo na yebite? Oh, je n'étais pas au courant. Mais ça ne se fait pas. Nayo baka papa balobaka bamboka misusu bazalaka babengaka les amis de la République. Na yebite soko ezalaka banani. Soko koyeko yebisa biso les amis wana ezalaka banani musana bango ezalaka nini bakoki kokota pe tango mosute pona kopesa bino toli soko okau boko tatapana bokoti na kati ya potopoto banani yo babengaka les amis de la République. Très bien maman Mimi. Omoni mboka na biso ndenge komi il faut to yebaka esika nini toko ko tialitoi. Ba o balobaki o balobaka o nous sommes les amis de la République démocratique du Congo. Désolé, mais maman Mimi parti au vomier à la moi na français. Tala na Ukraine, les amis de l'Ukraine. Il y a eu des conférences pour la reconstruction de l'Ukraine et on voit défiler des milliards. On voit défiler. Les Américains ont accordé 400 milliards de dollars et les Européens ont fait une conférence à Paris pour accorder autant de milliards dans un pays qui est encore en guerre. Qu'est-ce que l'Ukraine a par rapport, par exemple, au Congo? Et pourtant, nous avons des amis du Congo. Les gens qui disent, oh voilà, nous sommes les amis du Congo, Sokotalina carte, Sokoye Awana Belgique. Si tu viens en Belgique, en France, partout dans le monde entier, les amis du Congo, regardez seulement le nombre des ambassades au Congo. C'est parce que ce sont des pays amis. Qu'est-ce qu'ils font pour la cause? Qu'est-ce qu'ils font pour la cause des Congolais? Papa, moto yako tinda moto abeta yo to lo balokola vikinga fanya atindi ivete kokwa beta yo. Tango ivete kokwa beti yo yo ke ko funda ye pa vikinga fanya. Mais ayebi te yende moto atinda ki ivete les sapeurs pompiers. Siko biso tango to lobaka les amis, bazalaka ba ennemi. Les vrais amis du Congo, les vrais amis du Congo existent. Mais il y a les amis, les soi-disant amis du Congo, qui mettent le feu au Congo et qui, à un moment donné, ils disent, mais moi j'ai de l'eau, moi je peux vous en apporter de lances pour éteindre le feu. Mais c'est eux qui ont mis le feu. Et alors, pour en revenir, ce qui n'a tête à République, Bozana Batouté pour détecter qui sont les vrais amis du Congo et qui ne le sont pas. Mais c'est un jeu de dames, parce que le Congo est convoité, n'a pas surtout. Tout le monde sait qu'il faut les avoir, il faut qu'on finisse les Congolais pour avoir conscience yamboka na bangote, barish bankita na bango ezalate, comme ça biso kaka toza ko sakana na bango, to ko beta bango nini double. Nzembo ya papo yati double. OK, ikuna ba beti au double patte, OK, ikuna ba beti au double patte. Donc on go telema double patte. Oh, nana beti yo, bazo l'action maman Mimi. Non, ngaite tala intel muta beti au double. Papa Lazare Mbulu muta beta ya beti yo. Donc batuana nyonso to aussi longtemps que biso tokozala na conscience wana te. Yamboka na biso, yamonde je reproche aux politiciens congolais. Bango bazala kiwana, mais ils connaissent la machine. Ils connaissent, il y a des gens qui disent je connais le joueur et son jeu. Ils connaissent ça. Hein? Et alors, ceux qui ont yebi joueur na jeu naïe, ceux qui y a doublé yo, alors yo penza oza fini. Tokoloba bongo pona kokoma na likambo ya M23 ndeko. Toloba tomoni na ba réseaux sociaux bato mboka mosusu baye
kopesa maboko na Congo, mais bako yambana na bato bakutaki ya M23 soko solo te na yebite soko oyebi nyonso wana pe ezaka na cadre ya ba double na cadre ya bato bayebi masolo M23 ezalaka eloko nini oyo lelo etelemiso na mongongo bamboka na biso oyo tozokotangaka lere nyonso na bareseau sociaux oyo ekei mboko oyo ekei lelo République démocratique du Congo eza ya kokangisa biteni mobimba toza wapi dans l'entretemps élection ezoya toza wapi to banana ikamoko makambo mibale eza wana élection na makambo ya M23 makambo misatu kuto élection makambo 23 na bato oyo bazoyambana koloba ya bosolo na l'ère Kabila Zalaki Kabila nani Kabila est fils Azalaki normalement ba yebisi biso que M23 a sous-souté il a vaincu tous les batouana les accords a intégré ki bango na kati brassage bino ko kamata ba paya boye na bango na kati bokamati ba nationalité congolaise bo pesi bango makambo nyonso tout bo pesi bango sikoyo bokengela mboka bo lutter pona mboka brassage salami bato baza koyeba te na kati ya brassage nani azali nani makambo brassage et puis balobio M23 Bunagana ezalaki occupé tozoka Bunagana ezali occupé te ba rebelle basalini ni ba libérer mboka wana non balongwe na position na bango balongwe na position wana batiki Bunagana c'est à mourir de yango na lebi mama omoni makambo susu bozoyo ka ba information wana epesami na banani ce sont les amis du Congo baza bato ba pesi bino balobi botia eloko na munoko ba congolais po ba apaiser bino mais bato M23 c'est balongwe na ba position na bango mais balongwe na position na bango ba kei wapi bakomi wapi bato ya M23 balobi boye mokonzi ya M23 alobi boye bazoloba na bino solo te il faut koyoka ka de deux côtés to sana mato emi balé il faut koyoka bato M23 balobi pona ko discréditer biso ba autorité à Kinshasa balobi ke biso toza d'origine Tutsi toza batuti rwandais or biso tozali ba congolais sikoyo biso toza komituna est-ce que kaka ndenge Kabila pera yaki na bango na valise après batomboki après esali boye ebongo nani mokonzi ya M23 interview na ye lekaki na ba réseaux sociaux alobi que ils ont fait 14 mois na Kinshasa et que l'interlocuteur valable na bango ou azalaki ko négocier na bango ezalaki nani ezalaki Fachi. Qu'est-ce qui s'est passé entre Batuya M23 na Fachi jusqu'à présent kaka Batuya M23 nde bazolo bake voilà cahier de charge na biso ezalaki boye mais lui n'a pas respecté ni makambo biso tolobaki. Pourquoi question pourquoi aller chercher M23 à partir du moment où Kabila fils avait déjà brassé Nakati et qu'il fallait maintenant qu'on contrôle bao bazalaki Nakati soki bazo sala musala na bango y a bien ndenge bango baste balataki nationalité congolaise pourquoi aller négocier sur na bango question mosusu ndeko biso na lobaka ngo mingi na radio to vivaka lokwa na épisode soko likambo ebimi likambo wana ti okomona esili tokoma wapi na minembwe tokoma wapi voilà donc omoni il faut koyeba opinion pour na biso bato diaspora bayebi que il y a une grande communauté congolaise des années extérieures ils peuvent mettre dans notre bouche ce que nous voulons manger omoni banani les amis du Congo bao baza ko contrôler o baza na nini ami ennemi to ami baza baza ami ça la sens ya kombo ango baza ba amité ce sont alors kobenga bango ba amité baza ba profiteur alors comme ils profitent ils utilisent bao baza na ba makité o bazali na ba makokité je veux dire ba mususu
Kabila c'était un chauffeur de taxi na Tanzanie. Awomonaki ya kokumba tata. Otika mamimi. Mwana mobali wa kufa alobaki yango defao. Aleka na télévision alobi ngai yanga na kumba ngai te. Parce que parce que le guagnon comme aura bana poto ba basoko tunye pourquoi parce que non parce que ya linga iko zonga na mboka na ye eko discréditer président de la république makambe belé donc on ngela ba basala ki ba formater cerveau na ye po balo bana ye mama mimi likambo ya ki chauffeur à taxi ya Kabila eyebana obibiso pe ba congolais to makasi na invention hein ta pona bongo te mais tozo inventer ata automobile moko te ata makambo ya fachi avandaki na biso tete toko makuna te to bouger te po ce qui est commis to loba bakrit il faut nazoloba nalobi il faut ezali ndenge na biso kolobela soki bolingi bo simba mboka wana na tuna yo minembo ekoma wapi minembo to bosala minembo minembo parce que fotokopi na bunagana na monokolo kwa te minembo to meza makambo minene ezalaki na minembo mezali na le sort ya minembo etilelo mais minembo selon ba information nga nazanango ba tuti bazana bango wana bazana bango il y a une communauté tuti qui est bazana minembwe ba congolais se sont si fait balobi botika biso to vana na biso na mwa kimia na biso bako boye bolo basu makamba minembwe te bo minembwe akoi makamba bunagana bozo balobi ni bunagama les occupé balobi bunagama ba M23 ba se retirer na bunagama batiki ba banini na bango en vue ya ba négociation o balingi ko sala na gouvernement nyonso to wana c'est qui veulent mettre dans nos bouches dans nos têtes dans na makanisi na biso awa pona ko manipuler biso alors que mboka na biso za okende alors ils mettent des incapables au baza ko sala volonté na bango ce sont les ennemis de la République. Et alors tokoki ko applaudir bangote parce que lobby biso to boti awa bana na biso ba okende wapi bao baza ko ke bakei ba détourner moi mbongo après bakena bango ko somba na Canada baye ko somba ba biloko awa bongo bana oya ba pauvre biso to sali musala bien sûr to zana ba millions na ba milliards lokola bango ba yibité na l'état bon siko bana biso ba okende wapi. Et donc il faut tous à la cas très réticent na information ou bazo pesa biso awa concernant le Congo. To komi lelo bato ba komi tuna na ebite soko yeba kate na ba élection uti koleka il y a eu une partie de la République ba votaté modèle otoko kendele kuna na est yango kaka o bunagana o minembu o ba pareil yango ya o ezobimisa bato bilongilo kwa bangombe e komite bato mosusu kutu volontairement baboyi kokomisi kozwa bakarte wana po namonaki ndeko nakanisi ya lebolo joa soko nanya baki ya ko s'enrôler te po alingi te abima elongilo kwa ngombe bakangi singa na monoko soko tokomi na niveau te parti moko ba voter te toko reconnaître ka mokonzi ya mboka ngo na bokonzi na ye en entièreté na lingi naloba ndenge nini po une partie ba voter te mais il faut pas ko minimiser bango bazali ba congolais soko tokomi kokola na logique wana est-ce que ba élection na biso tokoki koloba te ezali élection moko vraiment valable oyo mokonzi ya kobima azali mokonzi ya Congo mobimba mama lokola ngongezo kende kotala boye normalement na mboka na biso tokoki kosala ba élection te. Pourquoi? Parce que mboka na biso tondi na banguna dans un pays occupé bato biso totangi awa tusali misala awa tomoni ndenge Allemagne a occupé ki Belgique tomoni ndenge Allemagne a occupé ki France botala na histoire nango jamais à aucun moment la France ou la Belgique a organisé des élections. Mais parce que ceux qui vont organiser des élections, vous allez légitimer l'occupation. Bateau et Batili Binowana, ils vont faire tout pour tricher. Dans le but de transition pacifique, Kabila a fait fi, Kabila fils a fait fi, n'a pas résultat. Fayulu a gagné. Aye na candidat na ye. Candidat na ye nani. Et Zalaki Fachi. Mais Fachi va faire la même chose. Naba oyo les soi-disant les ennemis du Congo et le biomoko. Les ennemis du Congo, au balingi, Congo est bimaté. Et Zalakaka n'emprise na bango. Mais ils vont l'aider. Ils vont l'aider. Bango de barosimba makamboana. Alors il faut un sursaut. Un sursaut, il y a biso ba congolais, un sursaut. Mais nakati nazomonate.
Oui. Olimbisa papa. Nalingaki natuna l'élection ezoya. Soko ba alliance na ebité eko salima. Ndenge to solola ki mokola poso eliki na bandiko awa Matata Mponyo. O tato mususu nani. Mukwege. O mususu nani. Nani Fayulu. Ndenge basangani le trio yo na benga kimbaleleki trio da sufa wana. Soko basangani balobi moko le lobi soto propulsé moto moko. Eza mabe te. Ngana ko sepela lisusu na kati. Bango wana te oyo zo reprocher lobi il faut nettoyer cette classe politique. Oyebiti nazo reprocher bango parce que je sais na motema na ngai il faut mais on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Ozomona na kati parce que bakoko zala Matata Mponyo c'est un être humain, il a des choses à se reprocher. Il y a des choses où il y a salaki mabe. Mais aussi longtemps que l'État où il y a à servir, batuni yete, batuni ye ba quantité, il y a à continuer. Ceux qui batuni qui est ba compte, peut-être il y a qui a bimisa. Mais tantôt na yo kaka muto ya tunaka ali ya keloko mabete. Oyo nini mama, oyo balambi ngombe. Ah bon, ngana ninga ngombe na lete. Mais soko tunité ba yelio madesu. Ah, okomiko boudé. Mais il fallait demander, papa, soko tunaki, on dirait le kamabete. Batuni yete, azako continuer. Ceux qui basali alliance, Mukwege, Fayulu, na Matata Mponyo. Ceux qui bango baza capable, ya comme ma république, en reconnaissant que même si biso, ba mimi biso pe na bakor, mais intérêt na biso ezali intérêt, ya nation, intérêt ya peuple, na komona yango mabete. Mais na ko sepela lisusu. Babwa qui s'appelle Nanite Oyo Mutu ya Shaba. Nani wala? Moïse Katumbi. Ngana zapo na yete menazolo baboy. Mutu Oyo aboyi nationalité mususu. Alobi ngana komi nanga Congolais. Na ye na nyonso na komi riche awa na Congo. Mais il doit travailler pour Namboka Oyo ye aye. Beaucoup boka ye pour nani. Lelo kona lingina ye papa ezala kanini. Les institutions fortes ou les hommes forts? Les institutions fortes. Mais les institutions fortes doivent être mises en place par des gens où il y a une intention, il y a qu'au veiller. Parce que ce que les institutions sont fortes, ça veut dire que ça la loi où ils ont empêché Katumbi comme est-ce que tous la loi moko ils ont empêché Katumbi et là qu'on a dit c'est quoi biso tolanda kate et là comment que zawana te et là que zawana les campagne de dénigrement sur Katumbi ezokola kisalokola on bazomona ke ye aza capable ya kokoma. Alors il faut kotiaboye oya awa kotiaboye mais bino vous n'avez rien fait. C'est quoi ça trop tard pour na biso ko ça la loi moko mais okosala te sikoyo na étape to zali pour élection na no pe bimité. Oui, yango nazoloba donc yango nde naza ko appuyer ba oyo les gens qui sont nanine pétri na sentiment patriotique pour Namboka en sachant l'ennemi à République, en sachant les vrais amis à République, qui ils doivent pécher, nani bango bakoki kozwa, à qui ils doivent faire appel. Ezala l'église, il y a une partie que il y a une partie à l'église. L'église et pas nabiso ezala lokola autorité morale. Bato baza ba leader d'opinion. Bango bakoma okende kozwa mbongo, bakoma à longueur de journée. Allez, arrêtez. Mboka na bino za kokende bolobi Israël mboka moko te koki koloba koleka Israël na kosambela. Mboka nini? Mboka moko eleki koleka Israël na kosambela. C'est parce que ba Israël balbarke, ils sont des élus de Dieu. Mais Israël a tia mboka na ye na maboka nzambe te, ils ont une bombe atomique. Et quoi? Et bino, toti maboko nyoso tu na nzambe. Je veux bien. Ba monseigneur, ba cardinaux, ba tout nyoso tout et pétri de la nation, faut baye baké le patrie est en danger, ben intérêt égoïste. Kotika batala nani oyo akoki ko simba makambo mboka qui oyo akoki ko tombola mboka avec des très bons banani oyo mutu nyoso to ko za la président de la république te mutu nyoso to akoki ko sala politique te
mutu nyonso tout est na Congo, il faut un minimum. Biso to koma oyazala ki boye. D'abord ba nombre ba parti politique et pas na biso et biso ki 2000. Est-ce que biso batoto vandi na bino bandeko boza na France, na bandeko boza na Allemagne, na ebite soki bolandaka penza politique ya bamboko bovandi Angleterre, Hollande partout na eloko mosusu ni soko Australie. Nani ayebi nombre ya ba parti politique ezali na mboka na ye? Est-ce que biso kuna na Congo tozali nango autant? Bon bazali na ba nombre d'églises na ba parti politique yango ba église yango lelo pe comment ceux qui ozota la ba église. Tu as comme l'impression que ba église yango soko batei basilisi basali likambo ya parti politique na mateya lokwa te bible comment limiter bayebaka lisusu te eloko nini bakoteya confusion ezali na tango nyoso bandeko bozo benga bozo tuna oyo alingi alanda émission en direct soki okoti na Mama Mimi TV tala na en direct wana ndo ozozwa biso mbala moko papa l'église ezali lisusu eloko pe bomi mwa ndambo ya eteni ya Kongo po totika nyonso na maboko ya Nzambe mena yebaka te na kote nini totikela Nzambe ya gauche to ya droite o apesa biso peza mokongo makambo na biso akipaka te ne balobi ndele tendele kasi yango wana te espoir les Congolais se nourrissent de l'espoir balobi ke nde attendez les Nzambe akosala attendez les Nzambe akosala mais n'oubliez pas que le peuple juif a été errant pendant 2000 ans ils ont récupéré leur terre qu'en 1948. N'oubliez pas. Attendez les 2000 ans. Boza sousouté l'herbe comme wana ba fungola mino bazana minduki ba eko vande la bino na mboka boko lela kaka boko lela biso kaka ekolo Yesu yaka ekolo Yesu asia ya yo so mona tozoloba toloba polele mama des réfugiés bazalaka na mboka na bango te azalaka ailleurs. Les Congolais sont réfugiés dans leur propre pays. Garçon moko alekaka en émission na Radio Panique. Alobi boke nokota la bakan ya ba réfugiés na Kivu. Aleki awa. Mais toy garçon wana loba pe Congolais et continent litoyo et bimina litoyo. Comment est-ce que tu peux être réfugié dans ton propre pays et bokomi au nombre de 12 millions, vous ne demandez pas de compte na oyo président ya république oya ye asilisa azongisa ba Congolais na mwa ba village na bango ndenge na lobi mama reddition de comptes ezate oya saliboy rien. Alors ces gens peuvent se permettre de tout. Tous à la tête on dit quelque chose de son contraire pour balobake oh mais il n'a rien dit à lobi oyo à lobi pe susuboité. Na situation ya mboka ezali il faut composer na bato oyo balingi mboka et on ne peut pas dire que bazate bazali mais pour le moment les opportunistes bao balingi mboka te sont soutenus na ba ennemi ya Congo. Ndeko moko alobi oyebi bible te basala 400 ans et pas 2000 ans tuna yende kwa alobi ngana yebi bible te 400 ans yazolo banani na désert waneza na désert oyo likambo ngana za koloba les peuples hébreux babotoli bango mboka leur yezo akufi balobi ba romain banani le peuple juif est devenu errant. Ils ne sont devenus peuple juif israélien qu'en 1948. Alors en fait histoire na ye malamu l'histoire n'est malamu. Je suis théologien. Donc, je sais ce que je dis. 02 732 0450 Ndiana biso ya Singa Bobo Sanate Mama Mimi TV ezali. Soko lingyo landa en direct fina na direct wana soko koti na Mama Mimi TV nde okomona Mama Mimi mbala moko kasi bobanga te émission ekotikala. Ndeko ropi olingyo la okota na émission okoki kobenga na 02 732 0450 wana nde ozubiso mbala moko na jesema Mama Mimi te yo benga na 02 732 0450 wana nzela na biso ya Singa ya Radio Panique. Ndeko na tuna kisika toko pusana ba élection ezakoya ba machine ya bato ba s'enrouler ebimi mais eko pesa mo akpokoso na babile ko mususu bisika mosu ekomi kutu na enote
okanisi te tokozala penza na ngunga ya kokoma yango élection est prévue pour date nini susu batiaki wa pona ngai le 26 le 20 nini décembre il y a 2023 oyo na mbulu oyo mobimba okanisi tokozala na tango ya mama mimi mboka eza monene mboka eza monene république eza kisasa te omoni le problème eza kikwiti te eza pe bulungu te omoni idiot fabete nini mboka na biso nayebi te soki toyebi mboka wana bien toza na baza kotia na munoko na biso les élections vont avoir lieu le 23 décembre 2023 par exemple, mais préalable il y a l'élection bayeli bino kaka machine. Mais qu'est-ce que ça va donner? Exemple kaka moko, mais tout le conflit post-électoral na 2011 to sali élection papa Chichi azalaki nani papa Chichi azalaki l'élection et salemaki, ça n'a pas résolu les problèmes politiques. Kabila aïe, Kabila a soi-disant eu deuxième mandat. Tosali élection, ça n'a pas résolu les questions post-électoraux, questions politiques on est zalaki. Sous Kabila, basali élection, nanani Kabila ye apesi Kabila alobi bonga nazo sala sous élection te nazo sala sa élection mais nazo na pouvoir te. Toutes ces questions ont toujours été là. To sali élection. Donc tozo sala élection. D'ailleurs dernièrement na ba réseaux sociaux tozo mona prestation ya serment ya Mbutamuntu Chichi o ya apreta ki serment na cuisine na ye. Depuis 2011-2014, bozo sala élection. Or normalement l'élection et katakama ba conflit politique. Limbisa mwa mokende kotozwa ndekwazana nzela ya singa tokozongela yo 02 732 0450 nzela biso ya singa ndekombote mbote mimi mbote na fite na yo limbisa na linga sisi na megala ndekora ebi kitozala ba ndeko subala na ba M23 mbe magamba lobaka oyo yebato ke bato ba representa M23 so tayiye ba M23 bakamna so ba sali bakama lukuta ba lobaka bakomo ba se kontuza na bakamna ba lukuta tara ndeko ninga vaida za ko kumisa londi bakamna bakaba ka edisha omundi batani baza lukuta ba yebi ko utiliser batu na ba ondega ba usala ba ko ba dewa azali mutami M23 batiko ko service unité occupation na banini ba infiltration to yebi ke malé mais toko kubura batane wala ndege ni talaka yo moko plat mokonda komisi biso na mboka ndenge zoke malé mboka ba brutaliser makamute ba brutaliser batute sawiti sekela baki abundisa batolo subanda kotaki ndele baza la prétendre ça pouvoir. Donc batiko lo pas mapamba na tout ça occupation de la communauté infiltration ezali oui et dans de kona ba que Kabila de si sont tellement baron mais bato na yera de kwati ko makambo lukuta bata M23 baza lukuta ba kosa la tout le temps tokati batutu ba ko condamner bango ndeko limbisa ngai apo wana eza lisikulo oyo moto nyonso akoloba na balabala pesa biso ba fait pona yo pesa biso mibale kaka lokuta ya bato M23 na deux grandes réalisations ya président Fachi mibale na mibale poto pesa mbongo na baninga côté réalisation ko tolo baté lo ba nani basuka ba batinso to bazalaka bato yo Kabila mema na pouvoir ba nani ba ministre ya nini ba longwa katembula na basuka wapi wana réalisation ya liboso ya président de la République deuxième réalisation na ye soto bitu tanga mbaka baishe ke na sengi belete na sengi mibale yoko kene na musika te na yana opeso ka IGF na kopesa oka na banzela ndenge zotonga mana Kongo apesa malé na zabu tanga bloqué bele totali budget na biso place komi otali ndekwana tika wakakuta ko pesa ngai deux mensonges pe ya bato ya M23 komi kitungisa te na sengi mibale les balobaki wake to talai kula to banego so na tiseke de to signa wakamba signa tiseke mga rien à voir bala telo ni basala
mathématique eza na moté makama lukutaka ndenge bato ape perdre pe balobaka ozomitungisa mpo nini ndeko nasengi yo biloko mibale ya liboso balobi te bango basololaka na Tshisekedi. Premier mensonge. Deuxième eza nini? Deuxième eza nini? Toza kuna na bakota na bonaka na ndenge bakoma malaboni te basinye babiloko kifo bazolongwa bakolongwa balongwaka pete bazokende malema talaka yo mobotani wana baza babuzo bebele eleki. Donc ayingana bana mutu oza na ye wana atikala aza nde moto ali 23 atika kokosa biso tete tokendaka bongo te ndeko oza soki nalobi no prouve nga ke ozoleka na onde bato ebele bazolanda yo soki yo mpo oke na terrain wana obebisi parce que oza na preuve moko te ke mutu avandi awa aza moto ya M23 soki ozoloba eloko ozala na preuve totondi yo botondi ya mingi 02 732 0450 nzela na biso ya singana nayebi te ndeko soki nga na koloba te ke ndeko aza moto ya M23 parce que naza na preuve te mais ndeko yoki oyo nyonso elobami mpo na yo soki ozali na likambo ya kozongisa na korépondre ye malembe baréalisation en chef de l'état bamensonge ya M23 yo moko mpe batraité yo de M23 maloba ezali epai na yo ya liboso nga naza moto ya M23 te nga naza na complicité moko ata moko te na bapaya parce que omoni lero ozoloba likambo ya mboka koyokaka il faut bakoyokaka matoi mibale. Tu ne peux pas dire ce que Fachi dit est vrai et que bato à M23 babimika abo de nulle part baye kokosa. Ça peut être vrai, mais kasi Fachi aloba. Fachi, même gouvernement naye, il y a personne qui a démenti ba propos il y a moutou ya M23 aloba qu'ils ont été 14 mois hébergés pendant 14 mois nanini na Botel na Kinshasa. Il n'y a eu aucun démenti. Aucun. Batu ya PPRD, Oyo Yazotanga. Batu ya PPRD, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Kabila a mis fin na makambo à M23. Yango na wotego loba na lui. Qu'est-ce que Kabila a fait? Akamati, Batu à M23 wana, babrasali babrassage, à koti na gouvernement. S'il y a une chose, oyo ye azol ba albi basala malembe soki bino bozo sala soki bomoni Congo ezali bilanga na yo oyo bilanga na bino ya kosala malembe oko oloni tomate oko mbulu oyo terrain oyo na okeno na bitekutuku c'est bon mais ezali eloko ya yote ezali eloko ya bino te timing ezali ba pesi bino 4 ans bamsu septena bamsu be donc tant yo zo sala mosana yo il faut yeba na 5 ans okoyeko lo bateke malembe yo lo na 5 ans ozolo malembe en fonction de quoi yo ba pesi yo pouvoir yo ozolo bake azo botika makele wana azo sala malembe on lui a pas demandé ça biso to lobina ya sala malembe te biso to lobina ye comme chef de l'état zoa ba décision oyo tingani tel yo yibi Jong Sambong yo ozawapi yo oza nani ndeko tangi IGF ezo sala musala IGF ezo sala ba yibi combien de fois on en a parlé des 40 millions oyo bagay ko sala université na nini na Mbujimayi et suki boni IGF azawapi mbongo oyo omoni na lobby on veut mettre bien dans la bouche des Congolais ceux qui doivent répéter toutes les insanités qui doivent répéter à longueur de journée pour rassurer Bango. Et alors, tolobi na Bango, azo salama, bandako, ezo tongama, banine, ezo tongama. Mais tobo ite. Eza musala, soki l'État, ngana tuni, naza komituna, natuni mutute, naza komituna. Quels sont les projets d'envergure, Oyo, Fachi, Asali, dans un laps de temps? Mais de quoi lobby banzelat? Quel zéla? Bambouté, mais alors il y a que na Congo te pour na kolongwa na ville bato bakendaka na aéroport en Djili bazo sala combien de temps? Quel nzela? C'est toujours les mêmes boulevards. Quel est l'autre nzela? Omoni, vous avez ce qui oyo mususu yazo ya lobi kinga na zamuta M23 mais nazo sentir yé que vraiment bato yo ba bengaka, c'est pas pour vous insulter hein, mais je vais être poli, mais botika kifana ya kwiti après avoir au mili mogozo na yo jupilaire balambeli yo fufu na mama a otondo zota la télévision na poto au lobby que
Mais non. Tozana Mboka, la République a une mission universelle. Et d'abord, contribution au niveau de l'humanité. Et ensuite, peuple bazo lela. Bozo kene, bozu mo action moko par là, action moko sous par là, au lobby, akene malembe. Yé azali l'État. L'État qui n'a pas malembe, oyaza chômeur, oyaza bo, allez, ba cantonnier, bo sala musala bo. Musala, il fait monana, namboka wana. Malubi okene malembe. Oh, tolobi na yete ka kene comme tortue. Tolobi na yete ka kene comme caméléon. Mais tolobi, yoza na tête à République, sala musala. Nde soki akotaki na république asalaki musala ndenge ba congolais baza ko espérer mais ngeki ko sala ta campagne te batutu bangeki ko mona ke oui musala ezo salema il faut qu'on reconduire justement de politika na ligina tuna wana campagne électorale normalement balobi na bandité mais koyoka papa citoyen mboso koyoka ye moko mokonzi mboka mais qu'est-ce qu'ils font et commis déjà na to commis na étape ya campagne électorale toyebi nano officiellement candidat présidenté ndenge nini to brûler étape wana et brûlé par bakonzi penza yamboka eloko nini eleki eloko tolobaki wana les institutions fortes et non les hommes forts appuyés par les filles et les fils de ce pays et pas bafana ya quit et pas quelqu'un qui vient nous dire oh botika makamba pamba oh bosala boy M23 on n'a rien à foutre avec M23 rien on n'a rien M23 ce qui est à Keneki ko signé bakor na bangote. Heureusement, et là on a relevé heureusement, bakor ya signé qui na bango Nairobi tout ça tout et tout, le Parlement n'a jamais ratifié. Ça c'est très intéressant parce que makamwana nyo surtout et sous akaka na présidence jamais comme un Parlement. Oui, le Parlement n'a jamais ratifié. Et ça, on ne dit pas. Et ça, comme le Parlement ratifié. Mais non, le Parlement, il faut ratifier l'accord Oyo. Le Parlement, il faut ratifier. Ils n'ont jamais ratifié. 02 732 0450 Ziana Biso ya Singana. Lobaka soko toko loba makambo mboka. Tolo bango na moto elekisi bongo esala. Tolo bango na passion te lokwa te tozo wele la mboka te. Mboka wana ezali ya yo, ya ngai, ya biso nyonso. Soko lelo surtout bandeko tozali na diaspora, bakotinda tinda ebele esili, nakanisi ekolongola biso mwa charge. Toyoka ndeko azali na nzela ya singa, papa ogisota la kamokandango ketika moke. Bonane na bino nyonso balandi ya Radio Panique. Bonane! Allez maman. Papa na zako benga maman Mimi pona intervenir. Nazolanda papa Ogi ndenge alobaki liboso yango naza ko appuyer d'abord na likambo ya ba élection na yo kaki première réflexion na yo ezalaki ya comment on dit élection ndenge ko sale maloke mboka na toza na net na est en fait mobulu ezapona bon ekoki kosalema ndenge wana alors que na côté ya est mobulu ezali en plus de ça ndenge na yebeli normalement ba recensement esalemi te mais bato baza s'enrôler déjà comment voilà na sens wana est-ce que d'ici na mois de décembre bato bako s'enrôler alors que recensement esalemi te élection oyo epasaka ndenge wana ekopase lisusu te na bafraude merci. Deko totondi yo botondi ya mingi na sepelaka mingi soko na oki mongongo ya mama po ba mama to koma kaka kabelo ebele na moto kasi na ko atena se ya kabelo ebele penza te mena yo kaka esengo boy oyoki intervention ya mama akotuna recensement et salamité enrôlement bato ba kende bazwa carte bato mosusu est-ce que ti to koma na décembre biloko wana nyonso kokokisama malobomboka yo et pour na koloba vrai tozo kene na cacophonie c'est-à-dire que tozo kene kaka na désordre omoni e ka ndengo lobi awa parti mususu bakoloba kaka o élection batu ba sanrola kité ba mususu ba vota kité kaka boy kaka ndengo wana e pa bo balobi o na seni kuna kadi mazali o boy basali nyoso tu wana c'est du désordre qui conduit à un certain ordre qui est déjà prévu d'avance ba yebi déjà comment ça va se passer. Oyo wana ezali na niveau na biso mais na niveau à bateau qui ont boutiqué l'affaire. Ils savent déjà comme
Kabila a boutiqué son affaire pour ça la transition pacifique na ye na fachi. Voyez. Tokomi kokoma na suka liso na biso ya mokolo ya lelo, Papa Augustin, avenir ezali nini na mboka na biso po tokoti ne bandeli ya mbula. Ndenge na obaki montonyo so sala ka bilan ya vie na ye na mbula elekaki. Avenir na biso eza sombre, ezo pesa moi éclairage toko kende penza vers l'inconnu. Avenir eza boye. Aussi longtemps mama na pesa tableau moko sombre te. Tableau eza boye. Aussi mboka eza kaka moko. Toza na mboka mususu te mboka ka moko. Ba fille na ba fils ya Congo, il faut avoir conscience que mboka na bango est brisé par les autres, est voulu par les autres. Ba lingite biso to simba mboka na biso na maboko. Pour cela, il faut bayana désordre. Batu moko kaka boye baye Chivundu baye kaka boye makelele et puis bo baye makelele boko mesana boko sala boye boko mesana boye. Non, biso tolingi mboka peuple aza koluka ordre, peuple aza koluka organisation, peuple aza koluka ba organiser la chose publique. Mboka tambula mutu na mutu ayeba naza congolais nazali protégé mais tozalité. Pour cela il faut ngai nakoloba fachi akokite, Kabila akokite. Il faut d'autres acteurs, il nous faut d'autres acteurs. Nakoloba teke o kaka il faut un tel tozali à peu près 80 millions. Il y a certainement d'autres. Et là mususu nakoloba, est-ce qu'il faut des élections? Boyebi très bien que l'élection et que kata nini wanate ba problème et kobima. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut une autre formule? Oui, mais formule wana banani bakotiango en place. Bao bazaba corrompu, bao bazabo, il nous faut sursaut. Il y a ba militaire, boti ba oyo ba kokite de côté. Comme la biso makamo 1-23 t. Bon mais la biso ba makambo te que ba généraux ba grade na Congo et les kakana brouette soko ozui karabo ozui capitaine soko o loti ya capitaine ozui capitaine soko commis général au commis général. Donc vraiment sur ce il y a peuple congolais pour na kotia ordre tozwa mboka na biso. Papa Augustin totondi botondi ya mingi lelo na kanisi moto na moto aluka yeba esika nini ye moto wana akomi pesa po na mboka. Totala kaka bakonzi ya mboka te. Totala kape potentialité nini oyo biso ba susu tozali nango po na kopesa mwa mpifo na kati ya ekolo na biso. Koloba ezalaka malamu. Totala kaka misapi. O fachi asali boye te. Mais yo sali nini po na mboka na yo. Ye azali mokonzi. Kasi otiaki ye maboko tango anome yo moto ya IGF, tango anome yo moto ya boye. Est-ce que osalaki mosala po ozongisela ekolo na yo esika ozali toyebite. Mama mami kabeya na papa Fulgence esika bozali toyeba kotia loboko po mboka epusana. Ya to maila toyebite ozali moko ya bato bapesaka maboko. Mama